Bino faut luka délivrance yango mona ke ngala vandi nazo mona pasi makambo ezo simba te o luka bandoki ndoki yo moko bakuna bachaka batu loboko te tika ngala tinda mbo po mona kezaki ya lokuta te kimba mo bitika na loba bilobela na fonde makambo pona sala trop atane na sa munene bona tambola pena ntia so na yaka tambola chenga shina mo ke masque de pièce na ngote Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il sauve le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur Saratola TV, chaîne d'actualité, chaîne ESP Sarabino, Mbote na bande ko nyonso batali, o nyonso bakolanda biso na Saratola TV. Bonsoir, pourquoi il a mon tongo il a mon midi il a mon ça dépend air vidéo na biso écoute anelio na ndako bisika ozali. Merci na confiance pe fidélité o bo pe Sarabiso pour na ba vidéo na biso bo talaka yango bo salaka ba commentaire bo za tellement belé wana pour na kozelaka émission na bino vérité présentée par Problème Mukendi moi na suka ya ba Mukendi nyonso autrement dit aiglon de la presse congolaise. Vraiment merci na ingénieur Axe derrière la caméra, Axe derrière la caméra. Merci na bon délivre bon c'est qui na montage kuna. Merci sur son ingénieur 15. Bah bon guérison na yo mon frère Bika. Ozonge la boulot on est ensemble quoi. Bah lobby bah tout oh bah Problème Mukendi. Les amis de Problème Mukendi Kinshasa, Brazza, Angola. Na pesi bino bambote mama wa bota Problème Mukendi mama Janet Mbuyi famille Mukendi Mobimba na lingaka bino trop bambote na bino bisika ezwami bino pourquoi pas na la patron na mama Saratola bandeko nyonso oyo baza ba abonné à chaîne oyo to pesi bino bambote na kombo na Yesu. Merci na tata Nzambe oyo apesinga yipe mapengolu ya kozala lisusu na tonga lelo deva ba écran na bino po toso la lisusu na bandeko na bino. Merci na émission na bino vérité na yembeli bino moko ya artiste comédienne azali bongo na kombo ya Diamant Kalanga oyo boyebi wa sepeli sakabino. Voilà les lots tozana na émission na biso par rapport ya
maladie o ezokende na kati ya artiste et comédien tomonaki ndeko na biso odala aza maladie mama papa na biso yandi mo aza maladie nakomeka kosola na ye par rapport ya kombo moko ekotambolaka na ba réseaux sociaux yende mutu akomisi odala na place ya zalelo tokomeka ko développer yango vraiment na mama Diama Kalanga Montréal ceux qui ont même langage na ngai okofungola nga plateau bandeko ba découvrir invité na ngai Mama Diama, bonjour. Bonjour, Paul Mukendi. Moi, la souka bata Mukendi. Yaba Mukendi. Yaba Mukendi, bonne santé. Naza bien, merci. Naza bien, merci. Est-ce que vous avez le boko le bina le baga toujours bien vérité? Oh, mais quand la vérité bandaka, tina on tient tout le boko ça pour nous la vérité. Merci. Déjà Patricia Mozoyer à le bagi qui pour les on comme banda samba to ba le bagi ba la vérité et on moni et on a 4 ba la vérité. Merci na sponsor na biso Azir Babi. Olingi ozala kitoko mwana mobali olingi ozala kitoko teinture ya bien pono ezala lisse net ya ba bébé c'est là toujours Azir babi Azir mafuta moko bien la solution eza wana pona ba papa pona kaka ba papa wazala koto yo vert koto orange koto yo noir te somba Azir et olongolo ba biloko tuana o mono ozala na teinture na yo takasi tata pe bazana ba vert ah yebite. Oh, voilà, maman Diama, bon boulot. Bon, ils ont les calango bien en Golanzambe, hein. Aussi bien à Longwa, là, ok, tournage. Ok, tournage. Ça va récupérer, hein? Tu vas récupérer, on n'a pas battu nangai, va récupérer, on n'a pas battu à bango, tu peux les abekiri. Va récupérer, on n'a pas battu, oh, basanga, ba moto. Tobiso na bango to vandenge moko donc. Topesa na moi ba makambu pe na bandenge na biso bato bazanga ba moto ne bato ba récupérer ngai o ba yeba na te lokwa ngami ba yeba na pe na Kinshasa par exemple bato bususu to mona kana azotambola na kotambola na tatamboli na limuzinga azokende gauche droite mto cheka c'est tout artiste à YouTube mto cheka ça mais ça pe la artiste bakanga pe baza donc azokende tourner pas Libako c'est tout bino ta cassette nazokende tourner pas Libako donc kana CBS. Au président Libako Boué, Jonathan Boué. Jonathan voilà. Jonathan Boué na ebi. Azape parmi awakumba kapenda bato ke. Azape parmi bato yo tanga na bandima solo ya art na leka pe pana yi. Ah OK. Vraiment. Moi malamu wasola bien donc voilà. Il me doit raisonner ser na ya bien ser. C'est la ngayembote. Na ko pese mbote formation na komi donc na mina salika diama oyo. Bango ba yebi don azana diama kala. C'est na monde théâtre bato kisi pe bazali bato. O moyo yebi ngoto zo sa koyo za des domaines. Zo sa ko yebi te ngoye bango pa na ngai. Ngana informer bien. Kasi yo mo lobiti. Yo lobiki. Bato kisi ba bengi yo te. Ah kasi. Bonga mi na za muta kisi te. Pour les points ngato so to sa no émission. To banda na banda na ngana to ya se. Mo ngo bando gangisa ngai. Est-ce que bande balandi ngasi na tuni question yo ngana tuni boni boulot olobi na yaki tournage ngana plateau apo mino botikela nga plateau te ba question na otikela vraiment plateau te na poser ba question sko na lina nena yeba bata misala mabe yeba nani oh basala ka bonga na yeba pona tanga ba kombo na bango bango ba miyebi te ponga ngeta nga za pasteur na osa bango délivrance. Kasi on a bina te na tanga kombo na bango te po yango tenga na yeli na yeli ba kombo na bango te na yeli ba kombo na bango mingi na tanga bango ba miyebi na bango na tanga te bango ba miyebi otuninga indenge ninde na yebi sio parcours na ngeska na soke kasi bon ça va bon boulot. Merci bon boulot d'avance bande na monde ya na boina makamba ya ganga na ba ya ganga to continuer ka émission na biso ndenge zalaka voilà tout moni maman na biso odala aza malade mais soutien artiste ezati nazo yebati pour la ligne bosundoli ndeko na bino ya mosala o bozalaka na ye oyo bo travaillera na ye mais na moment ya pasi bosundoli bo pesi mukoko vraiment Eliboso merci pour la parole Léon a la tiliputa ye penda lo kwa mama mais qui bon maman ou de biso vérité liputa ka c'est ba vérité ti et ka c'est ba vérité pour voilà liputa la télé bango po ba yeba ki na za moi si na za mama ya on a la télé bango liputa po ba tout soso balata ma puta te ba puta général bango ya on a pena na ye penza femme africaine ba to bele balata ma puta te bango ba koma ko me bolata ma puta ko ba linga ba pantalon mingi mais ngai na sala mélange na la pantalon na nga na la liputa na tongisa ka don denga o muninga pena na vandia na la liputa donc vraiment na modéliste na nga ya famille ndem do sala nga na sala Sarah Muleka Ilunga donc modéliste à famille do yenem do sala ke mama la liputa wana mona na nga moko
Maman la tali puta maman za la bo poso na la tili puta ba nga ba bisanga li puta vraiment bimisanga maman esala nga bien le lo vraiment na li puta isa passe pe mawa po na makambo ele kana na ko ba vérité li puta pe sanga te po na vérité o personne na lobi asope lobi yinda nango li puta na nga na sena na cycliste na banga elo te o mo li puta ngo za kwa jipa na otaka bo pia maman makambo pe bandi nango wana banga te donc po na za mo si mobimba do esala ka vraiment passe makasi na makambo mo e baisaka biso pe ko sala musalango ozo sala musalango ozo sala lisungi ezalaka te tina suka liwana yo o mwa lisungi ezate to komo senga kaka bazo sengela biso akufi boye do esalaka vraiment pasi pe baisaka ngai po nga vraiment ndina sala te ato na loba ngo mingi so na lekina émission na kondima te mbuma ya libumu na ngai eleka na nzela na ngai parce que buzobe eza mingi na mondo motema mabe eza mingi makambo mabe eza mingi motema molili eza mingi kande na uta koloba awa muninga zobela aleka pe pa na bino a tourna aleka lelo aza malade aleki na ba chaîne ebele balekisi ba chaîne na YouTube mokili mobimba emoni mais bozo lobelo côté muninga zo souffrir lobi kutu misilo lo abenga nga bi fala ke roto amemeka en église na bi problème ezate mema eloko leki nzambe ezate amemeka en église po bitumbo to so bunda to mona okana miso moni ba maladi musuba ochango bato ozo mona maladi musuba ochango bato ngani na zabo ngana kutana na makambo ya pole ngana kutana na makambo minena lala libanda na bana ngai na lala libanda na bana na ebiso nazaki moi simoko na nde na za muto munene bo emsu lokwa ba estomac sala ngai biso ngana sa ba crise estomac makasi pe na kufi mais le quoi na zana nzambe na tala ekala bi nzambe wa lokwa za semba bi lokota ako lokota ngape na poubelle apesi ngape forme batu yoso bakambo po na sala na ni télé réalité awa batu kaka ba vandela ngo ba bi bakosunga ete pasa la bongo azo kosa est-ce que mutu ba kokosa malade mutu azo bela kosa malade botali photo otali odala photo ninga zaraki bazo tia photo na photo ninge ba kiko zo sur place boza apena motema mawa te musisa mawango bakata bino ou bien ba maison na mponga na biso mutu akota maison alongwa mawa azala mawa te po totala ba tu mususu aneti bo excuser nga na gouvernement au mona mutu mususu pe ndeko na bino moko aza ministre ou bien aza nani moto ta ba tu ba simane bazo nyokoma famille bazo la nzala mais bazo tala kombo wana soni mais muzoka ndeko na bango ministre musisa mo ekata na ye po esika bakenda ka ba mawa te so oche mawa mususu batindi ke bo mama sino moko olingo bo maete do folongo la mabalongo la ba ono esprit ya mawa ezaka nini ngona bino batiste ngana zolo baloba mingi ka boye bolobisa nga makasi ezaka nini ezaki ndoki ou bien za nini ou bien za envoûtement na ebaka te ndeko na bino penda bosala mwana to benga na bana tata bana mama mwana tata mwana mama zo mona pasi azosanga ta mbongo ya komela kisi aza na estomac nga aza bandeko na mibale bakufa na estomac estomac penda omoni estomac nde ya bakomo le alibumu pasi wana seke komo koma mabe estomac so bandi deja kolia yo ebe bisaka biloko akati pe alibumu voilà maman Diama bino matuboza pembeni ya odala est-ce que bosi bozu penza temps ya kokindata et pas président Masumu kotalisa yeka ya nani pour koloba na ba média oui to koloba na biso mais bato bayoki de présence pe ozula makolo no papa tati na bureau ya la patron na Belgique na PCB bambote okie kuna ya yo kana biso lo no président Masumu asala internet limbisanga po mususu na ke luka ekuna ba négligence ba osala nga na osepela na ngote e ko magayaki na bureau ya ko luka trouble po biso to ba trouble wa identité ba pesa biso na luka trouble na bureau na yo mais ba ça trop internet bango ba la raté pedi bango ba compte internet ba sala internet ba tala ka yo ko ka tete ke bazui sangwa ya o dala te bazui yango moteur mabe siko ngayo ngala nani o ngala okelo ebisa bango ba pesa na penzi ya ba bikota na bureau loba tikanga kopole bitumbo na zana musolo ngoluke na suya munene ofungo nga nzela na gauche ona zana ngwa munene na droite na ngai o mi mangali su na gauche te o mi mangali na gauche te na usala ngote po biso zo nga na yoki mutu abengi nga na za mutu tangu na yoki mutu abengi nga na yoki passe na sengi numéro nga bite malamu aso to so la kata te to kana kata ba santé to za bien o manga na chaka makelele bo na chaka makelele batu bamona ngapo na za bonne santé lelo mususu na fadi pe na ndako mususu pe na yo lobela nonga te te nalo e bona lobela ngana lobela bandeko batale miso be ba yeba ngana lobela odala mususu ko lobela ngate mususu pe ngani saka to la lobela ngate po mokila ngo eza bongo
ozomona au moins mosusu ye moko aye apesi ngai lisungi mama luka o se faire soigner en tout cas bika esili akende mosusu abosani nga na motu mpo so naza bonne santé nde moto osala bémission lokola nasi na beli na nga bona longwe la circulation naza lisusu nakatayi na concours na katikati na ye lisusu te vraiment wana ekomaka diama pe lisusu moto abelisi diama oyo apesi nga kaka pasi mwa pasi oyo kanga likolo apesi nga kaka pasi diama yene te okeso diama yaki na analyse oyo diama linga aloba penza esili wana nasi na longo na circulation naza te la pemi penza voilà diama kalanga eza na il paraît ndeko moko ya mobile oyo mama na biso odala bengaki ye na tournage aya kojouer pa na ye kombo ezokima ngai soki papa kitoko voilà ye moto akendaki koporte mama na biso odala plainte viki makambo oyo akendaki koloba kuna mama odala asalaka yango te yango moto epesi ye basusi wana ekrele bamaladi wana ekrele bamaladi wana nayebi te ezosalaki soki okutani na moninga na problème omemi na leta yaya kasi yango tolobaka bato wana baza makasi ya bilobaloba makasi bango mpe baza makasi okefunda na justice omenga nde naza boyo nga so naza na likambo na yo tosila na biso mibale oma justice atiaka kimia oma ntango atia kimia atakangi nga nakofuta na ngai nakobima na nga nakobosa nango te nango akuta okoya apesi nga su makasi ya kosala likambo yango malamu kutu so oza makasi ya koloba azala mpe makasi ya kosilisa yango tokende na justice te tokende na justice te tosila na biso na biso so muninga asala likambo kende lobele bozala maloba te ebino ta kitoko tata moya kala sana bafana likolo kilo kitoko wana tata moya kala asana bafana do na matame elemba misise bimene elongi esele mela kisa pauvreté ya makasi na kati na ye zozo penda moba likolo kilo kitoko yoka ngai pona oza makambo lokola mwana mwasi oza makambo lokola muninga na yo biso tosala yango te tomona yango mpe motu moko atindelo mwa mbongo moko ezanga nango ntina ye biso te yasunganga asalanga ata mwa de gaga natia na chaîne nanga boyeboye nabengi baoyo yanga nayebisi bino na biyaya mbongo batindeli ngai eza moke ezaka mbongo ya transport so napesi nayebi neti nabengi polin epa na ngai kojoue nayebi ke polin ya motu nanga polin emelaka mwa biere moko yalia na yo me mbongo ya transport eza te ezonga oyo eza bora ndeko no na bandi sika estce yo obimoki okangisa ngai okangisa ngai mpo nazwi combien estce nabongi okuti ngaka na ndako na bande kofutela yango wana na changer te pe chose grave okende na la police okefuna pe babona ye na la police azobima boye papa oya kosana te na ye kosolana ndeko nzoka ye ofunda nde odala ye moto ye ofunda odala tala niveau ya kindoki ya sorcellerie élevé ndoki ya tata mbimba sorcellerie élevé ndeko na yo combien azwaki siko ntango ofundaki ozwaki mbongo opesi ye ka pasi oke ope kokosele makambo olofunda na likambo oyo na eboweli oke ofunda yeke ateka asala trafic ya drogue asala mpona nini na kati ya ndako na bagene mpona nini omoni ke badiaspora ozomaka makambo na lobaki batiste toyokanaka te omoni eske ngai diama atande naza bo atande nalekaka nalobakawa jamais ngai nakoya na oloba no pone likambo ya bongo ou bien Miss Lolo ou bien nani la reine bijou ngai vraiment na vandi na ngaka bo ou bien na luka darling palata na yeka lokwa abenga ngem su apesi kamera na futa transport na ke maman na sale problème na mimi na justice darling nda za na terrasse na wana na kabamba wana apteka moi biloko mona sima ya terrasse wala za mascara bandi neni ata sope na yebika teka kango ngala ozwa nini terrain na ngeza nini po ani mutema mabe opesi muninga pasi bakange na eloko ayebela tina te pasi wana ti yango ekosala estomac tozala deya na bestoma na biso nga akufela deux frères na nga bakufa na estomac moko leki andinga asima moko grand frère na biso ya liboso ya na biso wana mobali azalaki kokanisa estomac epola ye esala cancer wana tobimisa bambongo Pasteur Goda abimisa bambongo asala tout ponga azaka ndeko Godin Mpoya parce que voilà biso to apenda bana nzambe donc pasteur na biso asala tout abimisa mbongo atia mambo moyen na ye po muto abibra le corps moté monsieur Paula qui déjà c'est bébaki ezui cancer do ezali déjà trop tard yango ngala koma ko banga ko kanisa nazo mwa kake le corps moi dans bande ko sanga ba crise wala ba singa poso e bandi ko longola koma ba isu wana nyoso bandi ko sila en tout cas na mito saki na binzambe za likambo elekela oti mutu akoya na makambo alekisa ngo pa na ngai
mais yo elekeli yo te o ndeko nga c'est alors mbongo ayembaka eleki nga meleki nzambe te na mona likambo pole nga mona likambo eko lekela nzambe na nga te pongani na sabo na ndako tete mais tandi na sa bonne santé na pesa ka exemple nga moko bana baza éparpillé o aza koto mais tandi na sa nazo vivre nzambe azo lakisa monge aza nzambe o alokotaka na se ne lokote apesi pe forme yo kindo sala bon na moninga kitoko oyebi kitoko wana pa sala nga pe minene salone Paulin kitoko papa moko boye nani Jean de la Croix Jean de la Croix est écrivain ya nini na boko ni Lyon voilà donc est écrivain na Lyon est professeur en philosophie Jean de la Croix avant de sepela na po biso bato ba sepela na biso o sepela na zande na loba na biloba na eza bato so ba sepela na e pe na bato so ba benga bona ofinga bato di ba biso pe voilà OK papa na moninga e comme na bi na ko ki loba ki babokela ki eza na onde na betele moi lisolo muto yo ki pe mozo so kisinga na zo so kisite na zo ke ka église ba so me pona bi ya eloko wana esinga pozo ba antibiotique ya makasi na za na mbongo te me na obenga mutu mo yebi papa kitoko ngabi na yebi abina zo benga papa kitoko na yebi ndele to sala kana ye apesa yo eloko mo boye ozo traitement me mukie ka moi 50 ngabi merci yo mona mukie me pona ngeze bele pona osomba kisi abandi kuna abina ngabenga papa kitoko na bandi ko benga ye matena ya mbarate na tina tia ba voice wana atanga kama répondre ngate tina ye koma ngabi papa nga zo benga onde po batindi ngai na bengo pa mutu entel ndek ndi oyo zabi ngabi na za matete onga bina matete côté n'explique ote kuna ngala koma te to sala bonga na sana biolo so na sisi na obenga benga ngate 2 jours 3 jours singa benga ye na bengi nga zo ke se émission malgré na pasi na me musala na na sala ka funa sa ka émission pardon émission ekota na chaîne na ngai po kuna nde na zo ka 10 fois moi na ngali ali pa moi na zo abu na ke ko sa na bengi muninga na ngande ko na artiste ngai sa papa na bimika na makasi na ke sa émission na zo ya ba musicien moko ahuta e pa faire alongwaki digital na kepa na ye o wapi nga na yebise na matonge o sava kasi nga azo koma yolo so na komi yolo so sisi benganga na sisi ko sa émission na bengi na zui déjà moto nga bi ozaka na yolo te na zo koma na nini na matete mama na zo koma na matete nga bi siko to saka sinde na ke na nganda ko ote yo ya kaka lokoso ya yolo ya ka to kutana yolo na ya na yolo wana obi Francis Francis mo acha ba lox ba leka pe na CBS as président na ope sembo te président Francis na e pa Francis wana na kutene na bandi ko expliquer ofanda ka zela ya zaki ake na bandi ko benga mto ya mbangate na benga ti lelo wana ka kitoko moko mama na ngai tuna nga siko nini o agrave ya sala akenda ko yebisa mutu wana na za maladi te na zo kosa po batu ba pianga mbon tala na ndeko no te ona ba mutu ma beza Baptiste tata no te tata mo sino te grand frère na yo te ndeko mama no te ndeko tata no te mwana obota te na libumu atindi mbongo pona mutu ya yo te yo ki moto ma be po ani zozo mobali likolo kilo zana jama akelo ba bien que na kosi maladi ya na kosi pour la $50 mais eloko ngo moko na net na ko pesa ngo moi na ko pesa ye raison te mais tu aura déjà balobaka biloko wana ba bi ba artiste comédien beaucoup ko sa ba via pasi ya ngana ko sa via pasi ya net ndezela malembe net ngande na ko sa via pasi na kosa via pasi na leka na lela nanga pona sentiment pona kosa naza nanga la pasi te naza via pasi te c'est vrai naza bandeko nanga bazwa mbongo naza mukolo nakoko se confier na bandeko nanga te na landa baoka sima bayebi ke naza artiste nga bandeko nanga bayebi ke nazwa mbongo kande ba mona nanga na spé nanga nazwa nango bayebi ke diama zwa mbongo ato betele lisolo bina naza nango ta ba ma diama tiko kosa wana mbongo ozomona siko na ko expliquer bango nini nango lingo ndimanga na ko comprendre nga ba mona nga pe ntonzingi na memi saki na ke tourner ba mona nga pe bo émission ba benga na ke na ngondi na ko ndimaka na sana moto to na ba famille mais nyoso to ke senga famille ka te na ko ke senga famille mususu na za ka moko ya maladi na ke na bitele na kote la pe passer godé na bureau la kote ona ozomo ipakolos na ngai mais tanga ti la kote okoti na wabengo artiste abuki ona maseke ya otole artiste famille abuki omba mo maseke omo moyena toleza pastor yo buka nga maseke te artiste famille vraiment ozomo asiko mama Betty po ya zawana ye kuto za so moninga artiste famille ayo za bambongo ayende banda yende pesa
mais bana bambongo na bango siko ta nga na ye na sengi na sali télé réalité na nga na sengi mama kulutu na bino te na sengi nani mama leki na yo te na sengi esika bino bokendaka te na sengi ka bafani nango batala nga bayoka nga mawa esika bino bokendaka te esika ngo esika bango bayeba esika bakenda bakenda ozwa mbongo basala clique na bango bakendaka makasi yaya sikoyo nga na sengi epano kitoko te na sengi pa mama aboto te mpo na yebi yo te mpo oza deya mokolo mama aboto na yebi te na sengi pa mama na yo te na sengi na nga pa mutu vie na nga Jean de la Croix yo ozwi osala yango problème ozwi mbongo kangi nazobela te na kosi ata na kosi epa na yo na ndako na yo somona yo zamona matete somona na ye koluko na bike pesa nga ata tableau mibale la jouer pesa nga ata makasi ya kokotisa bato na groupe mais ata mpe makasi ya kosala kisongisongi na kati ya bato c'est pas bien omoni so oza mokolo papa kitoko garder bonds na yo omivandeli na yo otiki na olokwa yo na monde ya théâtre déjà okoma no l'échec muswamba mutu asuka okoma te ekoloba tete apparemment eloko yango ya télé réalité oyo yango moto emema makambo oyo tomona bato misusu epa na bango na lemba amemi bato tina wana bango kasi yango nalobi te omoni wana bango nde basalaomoni bango yoka te omoni bango basala bongo bazwa bambongo bazwa bandako esala bango mabe te mais pourquoi soka moninga asali yango esala bino mabe mais nga asala yango bongo te nga avandaka na bandali epa na biso babimisi biso na ndako bamoni makelele eleki mingi oyo azongi makelele eleki tokomi osala trouble na kati ya lopango babi te bobima awa totya locataire tobimi toza ebele nga nayebisaka bino nga abombaka te nga papa na nga aza polygame abota ebele ye papa baluba nde bazala boso batie ndako supposons bafuta $500 bokabolango combien so boza 20 personnes bokabolango combien po toza na baleki bazotanga wana na kati mosu ovandi obi te to protéger na bango bazoalinga azwa diplôme na licence o koto aza koto médecin o koto juriste to soutenir bango mpo bakoede biso mpe ata biso tata bana na biso sikoyo ya yo nini biso balongoli biso boke wana motu na motu ake ofutela nga na mbongo nazali nango ekoki te nga besinga nake ofanda nasenga nake ofanda pa cuisine nasenga ata bandeko na nga mosusu bamoni nga boye bakoluka ata basoutenir nga mwa mokie ndenge ndeko na nga nani afya barakel ndaya afya ayoki pasi abi nga namona nayoki pasi ya kimama oyo atikali ye moko na bana nde ezalaka azwi mwa chweke apesi nga na États-Unis afya barakel pardon afya barakel donc ndaya napesi yo mbote vraiment merci mingi na lisungi no merci vraiment na papa José Pito oyo asala tinda mbongo mpa barezi aye nango kiki atie makelela wangani ti papa na tikanga la tinda mbongo pomona kezaki ya lokuta te papa na ye kozwa mbongo aye kozwa mbongo mususu mutu atindaki te aye kozwa mbongo lisusu atindi après 2 semaines namonaka bazobenga ngai yo mama yaka barezi aye kotika mbongo yo olobaki batindela yo mbongo te ozwa te soki kotika yango mpo na nini papa nalimbisa o kaka poza ndeko na nga nga naza nsima na nga ta ba mibale ebele naninga kosala bamabe kosala mabe te po toza bandeko na kokwea na nzela omoni nge mosu mpo lokotinga atiste so olinga kasi wana eza ndenge na bango te bango lokola balingaka bango te balingaka badiembe na nsima baninga wana nga ata nde naza monene bona tambola mpe na nzela so nayoki ata moto atyenga chine amonake masque de vies nanga nango te so nayoki ata moto tanti permete namonake nzambe azosala kati nanga naa na masque de vies te mais soko otambola kishasa mobimba otika ozwa ata 10 francs otia ata shite na nzela seke fo oluka elongi ya nzambe loyo tika no moto asuka muswamba lesheki ozwaka no diembelaka moyibi yango ozomona moyibi eza mingi na réseaux sociaux bato bazoyiba na ndenge ya mokie te amoni bomobangisa kobeta na bamaladi bino yango te motema mabe moninga nasokazi mobele eyoki mpasi oke kobimisa sekret ne ya kala oyo ye bosala ne botambola lokwa yo oza nozozoliko kilo ozwi na yo te obitikalaki oloba bo mpona bebisa ye libala yaya botika biloko oyo nga nazoleka nga nazoyebisa bino botikaka voilà tiama nana tunu na question baartiste comédien boza baéducateur ya masi eloko nini sikoyo bozoteya sikoyo kasi pomona te batalaka bino pomona bafani wana bazotala biso makambo bobetaka na bato mpo bato batika bokomi kosala yango oyise bokomi eloko moko na bato bozoteya tokomi na temps de la fin yango ozomona nzambe azolinga aexpose bato nyonso basalaka mabe nzambe azobimisa bango na mpwasa nde baba ya kuku ebimi na mpwasa donc nzambe abimisa bango na mpwasa mpo oyeba
oye pena ke na omo ngane na sabo ngana koma ekenge ko luta ngana za suna confiance na mutu yango na yebisa kwa tande na yake pa na bino confiance ezati olobi nano yake pa ya confiance ezakate po boko beta ngape lo moko na KIP to ko beta lo mpo na mama bon ekipaka yo kati bato ba beta biso ko ba artiste comédien te o bon ekipaka na bino pe bata media bo za makambo wana ti yo yebi yango te te biso pe te bino bata bino kutu bata media boko ko enlever bato boko ko enlever bato bo sa ba makambo moko ya mabe loko ba démon na soki liyo po yo lingo sa ko bino bo sa bato malamu bino bata ba haine bata ba guerre froide bata makambo ebele bo vandi bo muninga omoni mudu avancement muninga esale mutema passe onika na sale mabe na monde media makambo esa mabe makasi osomona avancement mutu esala mutema passe wa komo lukosa banalise atola ki wa ndenge nini ba mona mutu acha basaki na mama ndekaka nani ndeko nanga mwasi achebo nga so de basaki lepe na osaki mona okenango o na lobaka mingi deuxième tour na osata troisième tour nga na mona ndako ya maison na koso po bato na ba ya basaki te na osatu wa bilo musu na ba sala ntela so yebi mapa pesa ntele so ya na mapapa nanga azata na na amta maison ngana mukolo ndako na kwa na dossier loko na to pesa ba stratégie moko do ba stratégie mo ya pete au moins na vie ponza ba bundelo fo fungola maboko ezaki cité mutu mususu muna pambola mandenga voix normal ezaki cité maboko ne fungwa maye on a côté makambo zolo ba o siko yo des choses qui saki mutu alibo ozaki saki na ibite soza 3e so 4e na zo kosakana ngati ata na 4e ata na 5e siko na kozo suko zanda kuna siko seki le c'est so sous saki c'est bilom sous yo kozo noté te na kozo na mtanda olobi oyoki mtanda kuna kozo bien ozanda kuna ngai shengai voilà tu avancer l'émission na biso voilà merci maman Diamant to évoluer vraiment kitoko to uta comme na fondation ya maman Denise et ça les sous et puis sous artiste deuxième chance les sous ba pesa on so ba carte ya santé ya sera sans santé na habité il pose parmi au bâton na ba sélectionner au moins makambo pena na na poser ya lobango te poser si bilonda déjà na Paris ya bisenga bi ya ko loba makambo na te po bela bila pa mati la plupart bato so mona ba so ba carte ba ba problème pe ba bila pa ngai ata ba pesinga pe carte wana te na za poser na ko tuna ngape makambo wana te po ngana yebisa bino ka ba pesa ngana na za nani ba pesa ngate pesa yo aux artistes ya ba pesa ngate na artiste mo négligé ngaza artiste pardon yo l'observation artiste mo négligé ba négligé nga nga veut dire ba bomanga kala ba kunda ngai ba na tina te ya ko pesa nga carte pona ke na ba kunda yo aba c'est la ba kunda ngai mais le kwa nzambe nga ba lobate nde na vivante bonde na za na tina ngoto tu na ma carte wana te est-ce que yo mona ke longi nga kuna o mona ke longi nga te ba tu mais na mona ba artiste comme yo c'est pas ke kotika ba identité na bango ba lobaki ba o ba ki ba carte c'est la malembe to ke malembe to yo ka rapper babaki ba o ba ki ba carte ya liboso ba ke ne ko ça ba renouveler carte ba tika na ba identité na bango babaki na bisote te ba pesi pe ba to sika ba o wana ya kala inspiré ba ke ne ko renouveler ba to sika pe ba ko c'est pas ça là ah ouais mangamba bo c'est ba tuna so bo sa za nani bongo bo se kutu nanu miko nenga za na internet za moto bonga dia makalanga ba tuna ngo ta ba tuna na za nani na obimisa ke impolitesse moko ona ba zoate alors na olinga te na koma tina niveau wana moi te yo ba za pe na raison pour européen ça yo mo le lobby te bo se ba tuna bongo ade bongo ba tuna tu ouais ta ba tuna ate ta ba tuna question voilà que so na sa nini ouais expliquer ba yebinga te bango nde bayebi soke bayebi nga te bayebi nga très bien tokutana na bango na babar nga yesa minonga na mutu abar tokutana na bango na babar oh petite sœur yaka sombelanga mai sombelanga ni bayebi nga bien mais pour ani tango likambo basala injustice andenge wana bawanga na bato pour ani tango likambo tokutana pe na nzela na yebi na peso mbote président bonjour ah ça ni créer nga moi mai mo na créer lo yebi kombo na ngala minute wana mais tango likambo pour ani bawanga na biso bayeba ba kombo na biso te pona yango te na vandeli yango ninga nazana nzambe amba benga que le médecin par l'excellence ba benga que Jéhovah Rapha le guerrier de toutes les maladies o nyoso batu ba lembana donc nzambe wana bikisa rango éternel est mon berger je ne manquerai de rien ata yo muto lingo sanga soki nde nini nzambe nanga za mobateli nanga nazo lenda kaka na olenda na obangelo ote so malade ye na oyebisa oka l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Oui, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
donc ngai na suka na ngai na ozalaka na se ya makolo ya nzambe na obange eloko te moto akobangisa ngai aza te mokila eswaka te oye mokila so bakati nyoka mokila pa mutu akufi ta mokila nde esala grimace ezotambola on dirait eza na bomoi ya na bomoi te eswaka te ngai nabanga mokila te na nzambe ata bango bapesi nga te bareconnaître nga te nzambe na nga na likolo azo reconnaître nga ke na mwana na ye bayeba nga na kombo na nga titi kala nga ngalula mwana ani kala pardon mwana ani ngalula kapinga famille présidentielle donc na papa na nga kala mbai funi brino donc naza kuna te ata yo boyinonga nzamba za kati na nga kotuna nga so na ya kotuna nga makambo te oyo pesa nga kanda kotuna nga ote potana oloninga la loba bilobela awa ekomaka lobaki asalaki po bango ba makasi na justice. Merci merci de makalanga na yambaki ndeko na yo concert na yo ami na yo Miss Lolo tolobela likambo il faut na tourner en question né na kuto na 8 ans za nombo ye bande pe bayibo elo ni nesala ki okibumisa ndeko na yo ya mwasi ya ngai ana epsa bino nga pinga na za mwasa tembe nga so na yo ki ona likambo na ofutelo transport na ozolo moto na royati na ndako to silani ngala linga te mutu akoti ngala buzo batanga ngala buzo ba mobo mutu to liaka to melaka to so lialo to so melano yo tanga ngala buzo ba moko c'est quoi qui ntie quoi ovanda kata ndoto na hapo melanga makila na sima so melinga makilo ke na oke obwa ko tikinga maladi na kati ngato sekana le na bien to liaka to melaka oh lena ke ofinga petanga fingi banjonzinga fingi nanga abene tukutu diamande ya misala kaza njonzinga te nga batie lena batie nga diama yo yebile nango na ka kata mbino bobondi okay anya mabete akasi on a mais vrai okay voilà oyebete nga na bande yango na loba ekutu eloko kutu na sala ki na ebe ekutu te na ebe kende na sala trouble wana ekokatana bakozwa ngo te mais na comprendre ite nde bato so baso benga oki no soinisa donc pona nga moko pona nga na valeur na nga na mona yeke na mikitisaki donc na ko telema te na mandotanga kombo alena moko pondani moko bo ekutu ayebana nete na fula ye wana eza na ofuleti omoteke na ofule na olukele base bato bacheka bayebaki waswana kina diamana aza nani donc vraiment naza na tina te. Voilà, merci de makalanga tokomi na suka ya émission na biso message na yo et suka ekozala nini message na nga vraiment suka mingi eza na batiste ba motema mabe vraiment nazo sabino botika motema mabe botika motema mabe boza motema malamu lokwa nana kabanga na Paris moi c'est kitoko pembe o motema neza peto moi si bio moi si nzambe yangwana moi si nzambe boza la motema malamu lokola Charlie Kabasele ma grande sœur propre hein boza motema malamu lokola mima balingishi mwamba wana kato wana Kasai grand Kasai mima balingishi mwamba non na yo ko mukongo na boka bango mais siko bango nde bo pikiliki ba bokundu ba maboko elenda bango siko maboko elenda ko kabande pasi yango monaka baluba bachaka donc divine bintu bango rate ria ya simba flambeau bango bande batombola bendelo ya maboko makasi bino benda boto mena linga bino mingi na sala ande bopo ça bien nga vraiment ambassadeur Raymond Singa libulu ezanga suka vie solo lati solo la vie musande yango musana biso yango yo yango pesa biso 10 francs mwani tolia conseil na opesa bino Baptiste obota motema mabe otika motema mabe futa raté motema mabe futa raté mais me rappelle sika morote kenda na bato pe place morote to tika ngo kaka to continuer ko sala malamu wana baninga na biso Baptiste et ça biso pour la ni katolinga ka to sengaka bossa beda chou nazo senga yo lisungi pona bandeko na ngai yo tala kabiso yo nde ozana abosa sa muto tuna kano batute obenga muto tuna muto wana na sasa te yo na motema malamu tango salsa mutu e uta kana kata motema na yo en tout cas sungo odala sana parce que zingate batu wana ba ko tambole pano ba ko senga mbongo ba bake toza aposa to kunde bembe odala okufa te akokufa te azana nzambe ngai ndeko na etanka artiste nazo buka mabolongo na ngana se nyoso nazo bunda pona to bunda bitumbango elongo tozana nzambe odala nzamba olongi so boda pardon boss na biso abeda chou sunga vraiment odala aza ndeko na biso odala aza bien ndeko na biso ya ndimoso ake nozwa soin na eli banda na biyo so kabite maboko sala ko passe yo so sungite en tout cas buibu makona maboko na lingi vraiment
osunga ekosala biso bien en tout cas bata moteur mabe botika moteur mabe po mbongo yango pe ezala nango pe ya bino te bino pe basalisa bino bapesa bino mbongo donc vraiment bozala motema malamu ekosala bien badédicace nanga nazopesa vraiment na Nanette Mia Ngoyi mwasi ya pembe ya Mbiji na Paris Kadiza Mbalarada mon général mbote na yango nazopesa mbote ebele vraiment na Benika Pinga Gazoza chic dame donc Benika Pinga Gazoza lembi baluba donc Judith Kabongo to tozaka wana na baluba na Grand Kasai to telemi penda to lendi peka wana donc nazopesa mbote nanga na Doli Odia donc na Brazzaville mbote nanga vraiment ekoma na Laetitia Ekuchu na Bwaka Bangala monia mungala ye wana Laetitia Ekuchu Laetitia Ekuchu mama Adolphine Ngoya donc mama nanga wana maman chérie na dopesa mbote na mama nanga Thérèse Dembo vraiment maman chérie na Belgique zalaka wana vraiment mbote mingi na batunyo so balinganga na ba balinganga te na so continuer pour mabanga esini na onte mbote mama papa malembe wana mbote mingi na bobo trésor Chitenge mbote mingi na bobo trésor Chitenge kokata mabanga na ngate mbote mingi na Julie Chitenge de femme en action mbote mingi na ba mama nyonso ya femme plateau na moko kasi na tikela kyo yoko to suis chance na tikela lo bataille mo tu na ta rato la te c'est beaucoup kana bizela beaucoup kana bizela oyo atikela nga espace menda koloba na se défouler na bimisa nyonso za kati na ngasa lokwa te mbote mingi pe na polin oya yambaki ngaza ndekanga na ngake mingi andeko nanga na sima caméra vraiment axe donc mbote mingi vraiment na yo pour filmer kitoko donc ba nyonso staff mobimba ya nani donc ngana zo boka yo zo boka ngana zo boka zo boka zambe nanga yo pole pone osala nga to sera émission maman vient nanga José Pito donc na pesi mbote Maliki Silu donc mbote na yo yangwana mbote penda mingi zo koma na vient ngai Babi Montana mufini kwa lingwala do ya fini kaka lingwala soko boyango sa mokini na yo donc so po sa mokini ko sa no lingwala te pa oyate bien nga Babi Montana merci maman Dama Kalanga ya modéliste nanga ya famille Sarah Ilunga Muleka wana modéliste asalinga na lata kitoko bolulingati asalinga na lata kitoko bo camarade nanga misilolo bonne guérison ba kolonga bisote nzete wana to zonge pa na ba misilolo ba bambola genzete na butu pa ba kolo makamba nana ba bambola genzete to ba basangana ipenda ba laxi ipenda ke sangana to sangisi te wana ba kamnanga te na suka te yama ko yawa yo lo lo information ke misilolo il faut passer cette information vraie. Boss nanga Eric Mbaya Niembo. Donc na bébé nanga vraiment Tiffany Orazia Masamba mbote no yango vraiment. Mbote nanga mingi na Ange Milambo, mbote nanga mingi na Bibi Shilajwa, mbote nanga mingi. Na comment plus ba na sol mbemba mbote ngwana. Na beso mbote mingi na bébé nanga Tiffany Aningalula, mbote mingi vraiment na Eden Ngoya, wana bana nanga o basala kengana zala ba pesa diplôme na ni na moni poto ka bona bien. Maman bote mingi na bato maman fait pas contre maman Clarisse Mukombo biso nani yango beti Miss Lolo nzete oh kasi bato ya koloba nga atanga komona bato ya koloba ça émission voilà Miss Zela nazozonga Miss Lolo to ça l'émission to c'est ça émission te c'est aussi c'est l'émission déjà so de système na parti yoka omoni pole ala tikeli nga plateau mais linga lukanga na bino botinda bato baloba bino bola la bien de Miss Lolo alali ne eloko baniki yango penda alali nango mais biyo lala ki bien donc ba meki to comprendre bien même si na ko isa ba ko isi so to comprendre bien merci mtabeti Miss Lolo babi muntu baji ba mulowa baji mamulowa cram okoyoka omoni yo mto mesa obeta bato eloko tambola na nzete beta Lolo asali émission so meki siko yebe beta ngeloko yo na kozong solo peka to former baninga ba eza information na pesa information misulo ba beta eloko azo beta beta eloko pa bato ya kolo beleka kasi on a yebiso mais misulo bonne guérison pona yo bonne guérison na star Miss Lolo masa pembe yo za la star du moment muto akwa iso azate muto nga ko iso fa ko isanzambe yo amona nzambi olenda biso moto za maboyo ngona seto okota ngo kalelo to banda ngo penda to zana bango kiti bango baya na ndenga molili biso na ndenga moyi peso kende ka to kumbila ngo kandengwa to sela ngo ka bongo e kende pe ka bongo merci to monani bongo mbalasi OK merci beaucoup. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres.
et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au +243 82